phénomène social oyo c'est-à-dire batomi balé babalani kasekar ya âge eza makasi est-ce que bako se comprendre CNL te réfléchir sur yango. Lelo na République démocratique du Congo likambo etali choix ya partenaire s'il faut tolobela yango na cadre ya mariage mingi na ba famille question écart d'âge entre mwasi na mobali koma pe ko poser problème. Okomona tata ya plus d'une quarantaine d'années a bali fille à 20 ans. Yango wana caméra et CNL etambola ki pona kozwa ba vie ya bakinois. Ce qui n'a zone peut-être na Bible. Au mona ke Abraham azaki plus âgé que Sarah. Bazaki vraiment un écart. Mais côté ni rigueur pensa que non mututel akoyo bala na te. Mais ceux qui battent balé consentement na bango. Ba monique il faut ba balana. Il faut aussi que ba balana. Mais même eza vice versa. Mobali aza par exemple mukolo makati ko leka mwasi. Moi si par exemple mon bala na 60 ans, moi ça a 30 exemples. C'est très difficile tout le monde en oti na bokoko na ye, ceux qui a pembe tout le monde a eu vraiment que non depuis babanati ceux qui a pembe bazalaka tout le monde en oti na Kinshasa. Écart d'âge na mariage, c'est-à-dire papa a 50 ans, ako bala ni moi 30 ans. Papa a 60 ans, ako bala ni moi 40 ans, c'est pas un problème. Pour moi, ezali bien té hein, écart d'âge, il y a 15 ans, 20 ans na libala. Parce qu'à la longue, il faut poser kaka problème. Pour nanga il faut la malamu mingi. Moi na moi si tout le monde a mobali, babala na ba écart à 5 ans. Ce que l'équipe mingi 10 ans, on a l'équipe mingi. Mais au-delà, la conséquence ezali est belé. Balo baka ya mabeto bwaka ya malamu to copier. Yo moko sosola.